Kondila Patrona, Maman Koma, Babi Maman Poutine, Maman Morote, Atike Chrétien à défaut. En tout cas, bon, la face à face, comment est-ce que bon mon niveau oyo, Getty, Nebake Naye, Mimi Kabongo. En tout cas, ils films oyo non, c'est un nouveau consommer, on va avec sans modération. Abino bokomo benga Maman Langa, Berdi Kondila Patrona, ko benga ye. Maman Kaba, c'est que maman la big boy. Akufeli mwana. Ay makambo bozo loba ebele na Luanda bokangama. Parce que mira ça tia bani malade na ye, kanga mobali wana mtapesa ke mbongo akene ko ça ba examen. Parce que ba mona muto comparé na génération no azate. On s'est sorti mais techno bien. Mais là ni c'est que comme ça na ba ko finga belle. Ba propos na ye et donc engager maman langa na lokote bidi alobi boye na odo kama loba ya bidi na ye nango bidi a dit ceci. Comment est-ce que vous faites pour comparer ngai na maman Tila? Alors maman big boy kangela biso Eliane na bino wana oya chop mais Luna allait au komi na poto. Première sortie médiatique na yo. Au sali manquement. Eh Luna, oza lankomoko. Ebio Luna. Yaya. Oye mbala ya 4G sali au bien. Mais est-ce que Luna c'était important de dire ça dans cette émission? Est-ce qu'on imagine ma voilà. Mère, peut-être qu'elle est plus âgée que ma mère, tu vois. Est-ce qu'on monte à Kokyo Botanga, comparer Manaï? Ah! Amba. Botama benga ko chérie te, botama dara tendre te boyna bo. O suki pesu na botama ti le kwa kimosinjo. Njoka nde ozambanda pe ya fizette. Ko tia koma mama nanga. Alors s'il vous plaît les abampuku, tala mutu alobi yango eza Luna. Na mukolo moko be ya mo be okela ba 60 mukolo. Ngaba mukolo saba na musique. Ebele wande bozo bokoma okani na na nzela. Boyebi ngati. Parce que lobby qu'on a l'obama B. De ma propos na yo ko engager ka yo. So ko du courage à manquer mams. Pour que non ba comparer na mams. Wana ezoko engager ka yo. O moni ndenge yo Pamela ba na ko betela Karine porte na 8h. Yo ko dona ko ba 8h te ba 7h atongo. O yebo ça l'émission na Karine Mokonzi. Po bozo ba impoli, bozo ba mal éduqué. Et non ba bino nyoso, ba mal éduqué ba impoli. S'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Bienvenue sur votre chaîne G Télévision avec analyse, avec la vôtre Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise. Appelez-moi la fille qui dérange, maman d'amour, hein, maman formidable, Bakombo Touana, donc la fille troublante. En tout cas, je suis là pour vous donner la joie, la gaieté et surtout faire une analyse concernant le sujet Oyo. Concernant le sujet sur la toile. Voilà, merci beaucoup à tout le monde qui vous a branché sur notre chaîne. Merci parce que vous avez s'abonner, vous avez aimé, vous avez partagé ma vidéo. Ça a vraiment énormément plaisir. Voilà, je salue Berdi Kondila Patrona, Maman Koma, Babi Maman Poutine, Maman Morote, Atike Chrétien à défaut. En tout cas, vous avez la face à face. Comment est-ce que vous avez un niveau oyo, Getty, Nebake Naye, Mimi Kabongo. En tout cas, ils films oyo non, c'est un nouveau consommer, on va avec sans modération. Donc, au talengo na chambre, na salon, na métro, na katanda kuno, 4 télévisions, au dîner à 100 places, on doit consommer en haut. Bon aimer, bon partager film na biso, bon tala yango comme il se doit, babi
Babi, le reflet de la bonne morale et de la la Belgique TV. En tout cas, allez-y consommer hein, nos films. En tout cas, merci beaucoup à FM 4 fois boss. Hein. Donc, Babi, l'argent l'appelle papa. Et Babi, dollar et bien à boss. En tout cas, merci beaucoup Nayo pour nous soutenir de partout. Aux pour la gros bébé de la presse congolaise. Ma soeur, Mamie t'a dit de moi-même. Voilà, la famille de Tango. Maman Brigitte depuis Londres, voilà maman. Maman Hortense depuis Paris, ma maman chérie, ma maman de cœur. Maman Hortense, il y a un amoko. Et bon, je sais que maman Hortense quoi. Voilà, merci. Voilà, on va essayer un peu de parler. Ngaso na ekolo babumu la ngam talibo mati. Na akolo makambo ezaka na nzela. Na biboy. Abino bokomo benga mama na nga. Bezi quand il a patron, ko benga ye mama kaba kaba. C'est que maman la bloza big boy. Po kaba kaba la big boy ba yo saka musala moko. So bo bengi kuna kaba kaba, c'est maman le pas la big boy. Alors maman big boy, kangela biso Eliane na bino wana. Oya choko. Mama big boy, kangela biso nani reda na bino. Yo pedula. Pedula na boya ko simbo po na eba mama kambebele bele ya yo ndela kena ko tiko pa chérie non e autaka voyage na bandal ndongo senganga ba fond de teint ni poudre pembe parfait o kokuta na père na eba makamle moi trop yango na boya mo ko simbo po na talaka lele ko le ka lobi pe mokolo alors tango yaka na ba TV ba makamle nyoloba loboko e kabelo ta 1 franc moi mbongo lié mukie mutu wana faut que la reconnaissance yo lokoza moi si faut la reconnaissance o comprendre. Tant yo vando obenga mutulo kwa na o mama kabaka basi mam na big boy toke na ngo bongo ye kabaka ba wa bile patani big boy équipé pour la thé ya équipé pour la thé. Voilà, donc vous connaissez très bien que monde ba comédien ba bungisi mama na biso Miraesa paix à son âme na lande qui papa na biso bidi bidi à partir ya Luanda bidi bidi à lobi boé. Na odoka maloba ya bidi bidi na ye nango. Bidi bidi a dit ceci. Abi ndenge Miraesa kufi bongo. Makambu tu ezulu sur mobali na ye. Est-ce que eza ya solo? Parce que Miraesa tia bani malade na ye, kanga mobali wana mtapesaka mbongo akene ko sa ba examen. Asenga ki 50 soki 50 000 soki nini, mobali abina na ngote apesi na 30. Si maman a besoin Miraesa daki na hôpital, elle a na leki propre. Ya ye nani papa mobali ya papa na ya mobali ya Miraesa. Donc avec na seme ki na ye quoi. Donc ndenge ba loba ke non asundola ki na hôpital, eza na la soloté. Bidi bidi alobi boy, tangu mo voto, nene mo voto mwana ku fe ala Kinshasa. Mobala Miraesa azalaki kuna na Luanda et puis Miraesa basaki matanga wana na Luanda etaki petite sœur na ye akufeli mwana. Ay makambo bozo loba ebele na Luanda bokangama. Wala za message obidi bida tinna pesa bino. Ebele na Luanda bokangama. Okebite bota batumsu ya parce que bo collecte mutu fardeau que abomi mutu. Soko même na l'état, faut dans la argument. Faut dans la preuve. Alors, Bidi Bidi a démentir Makambouana. On ne sait pas qu'est-ce qui a motivé Bidi Bidi pour venir démentir Makamba Bongo. Toye bité. Jusque-là, Toye Kika Bidi Bidi à lobby. Et comme il y a une contradiction entre Bidi Bidi Nani Oyo. Maman a besoin de Mwindu Nani. Maman a besoin de Moindo. Et comme le roi, moi, je vais comédien Moussou Obazalaka na Luanda, Obazalaka na Obazalaka na histoire. Yonga na osenga ba comédien boy. Na place que to comme ko accuser mutu te fraud fardo mo be ke mta bomi Miraesa. Na ba groupe obo sali ya ba WhatsApp na bino. Moni $20 et amukie. Parce que bidi bidi alobi pona comme ma corps, ya maman na so Miraesa peut comme Kinshasa awa, to compter na ba 6000 pour corps longwa. Et bon transport. Pour ba 6000 et pour faire na morgue ba ni ba dépense mike donc. To ko compter ba 6500. Ce qu'on a l'élo pena ba comédien boy 6500 en tout cas na yebi na ngate bala ba ka ebele côté kuna Godé mabana Godé papa la so Godé o ya évangile c'est aza malade côté kuna Joli Kasimba ba saka opération côté kuna septembre baga pe kuna ba bi o fuma moi ba bonga bima pour la opération côté kuna pe isusu Miraesa ba ka eza mo ebele
Côté que même si on a baluka moko kansama mbongo pour la epela baluka la liberté provisoire. Parce que 6500 ebima euro. Alors, batu mususu balobi boy. Ba pesi proposition. Est-ce que moyen exacté? Basa la matanga mira esaka akuna na Luanda. Bazui mutumoko a filmé totalement na ba vidéo le quoi mutumoko kufina comédien kufina poto. Est-ce que vous avez accord nécessairement pour aller à Kinshasa? Vous savez qu'il paye na poto. Et est-ce que calcul ou est-ce que le monde est comédien? Soit ce que $6,500 est limité, soit bakundi ka kuna na Luanda, mais bazui image a jour à veiller mortuaire kuna a basali veiller. Jour enterrement kuna a basali moi réception mon robot. Pour que mon wana aider ta famille, atiki jeune fille na emoko. Donc na habité ndenge nini oyo batu bakosala lango wana eza makambo na taki lobby par rapport ya ba news oyo uteki à partir de Luanda nde yango la ngai na yebaki na ko bera koyoka yango et puis na baki na partager na bino voilà et da sujet la ngai penza te parce que tolobeli mamba 2 et mais exactement penza na te tebi ce matin ndenge ezaleli total la carte ndenge za bidi abi 6500 ba comédien na caisse na bino bokom de na combien parce que na Luanda ba umsa accord na morgete. Donc $20 et comme il faut moi 50 la nombre de comédiens. Et moi nous réellement vivons na presque bo kabola cotisation côté parce que bidi le bibo ngama le batu na ba bidi le bi que ba ta poto ba fioti ngoma ba uduche kapanga ba comédien tout ya poto. Ba ngope kuna ba Maxi Bondo ba ne ba osala cotisation ba misa mbongo mo ba misa pour que ba tinda. Ba ozi la peine ya Kinshasa ba tinda délégué à kuna pour aya na corps eza bidi a sololi na ba comédien ebele ba papa Sumu ba papa Johnny Chakala ba bandeni ba kosala pour que corps ekoma au cas où ekokité hypothèse monsieur ezali ya kokundela kuna c'est-à-dire jour à veiller mortuaire kuna a basali veiller jour ya enterrement a basali pe moi réception a pas major tout ça et dans ndenge bazo calculer jusque là pour on peut savoir nos news a bien nan tozo information sur te ndenge ni ekosalema ce que ekoya te mais en attendant ba comédie ba sansaka mbongo pour ekoka 6000 na ba dépense mikem que ça la 6500 voilà c'est la bouche de Jemima et lobby même à lobaya bidi ndé na ekoloba na bino na eno na sujet oyo ici je parle pas tant que Jemima Ibele famille Libota Jemima Ibele compte ici je parle en tant que chroniqueuse oyo a ça la analyse na oyo eza normal. Luna, yaka. Luna niezi vient. Luna awa na Kinshasa to yebi yo na mwa bisaila na osaila biso. To sepelaka nango. Tu t'habilles bien, un peu sexy, oui, osala ngo kitoko. Mais Luna allait au komi na poto première sortie médiatique na yo. Osali manquement. Pour la on benga oza quoi manquement na ndeni Luna atakutu na ndenge ni nyango atakutu comme ça ba bisela na ndongo saelaka mais je ne pense pas que ba ko comparer yo na Mams balo ki alo kwa na Mams parce que tant on lobby que na tala ba âge ba comédien de ba tala ba âge ba comédien mu pesha ape mukolo ba comédien be ba ape mukolo ba leki da ba 44 bazali baleki ba 45 bazali sko soki ba benga na veille na kit na na beto na boko na bina yo bravo Luna o lobi bien ndengo lobi bon comme so yo mankelenga mama na na plateau mukomo so yo bukelanga mama na na plateau Luna mukolo moko te yo o leka na émission na yo obsala tendance mo ba kengande na zaboye tendance na ngeza la famille Libota mukolo monte. Mais au sali sortie médiatique na yo, o lobi makambo oyo sepesaki yo pour dire que makambo oyo sala ba finga comme sendi, makambo sala kutu Mams kutu ana mbongo ebele asala makambo oyo sala raté. Après Lulo ba kino batira comparer na Mams. C'est comme si ba omona batu ya kokwe ba nini ba comparer na Mams parce que ba omona muto comparer na génération no azate. O sali sortie médiatique na bien. Mais là, on y est, c'est comme ça, on est pas finga belle. Pour tant que la France, comme nation na poto, elenga poto na émission jazz kavulu, papa Zaï na pe sur mbote.
Parce que qu'est-ce que et là on dit oh et ça que oh le babongo ba tu vas comparer yo na mams ba propos na yo mais mu et là on dit ça que ba comme ko fingela ngo mais maman la biso mère abana ko atia ko na ba rôle parce que tu ozala on a talent moni yo wala talent wala makila oyebi ko jouer mais mukolo moko te yo le ba ko da famille bota oza artiste lokola ba artiste tourner bazwaka ba nani ba so ba rebele be ba so ba rebele be nzambe ba nde ba ba mukanya nde ba ba artiste nyos ba donja nde pa mne ko zwa yo mais mukolo moko te luna yo sala mission mo bike ngande na za be poso na ngada famille bota mukolo moko te de ba propos na yo ko engager ka yo so ko zui courage o manquer mams pour ba que no ba comparer na mams wana ezo ko engager ka yo so ko le pe que no ba ko comparer na ba mo na ba ta génération te ba comparer na ba ta génération te ba nani yo na sima Davina yo za na génération ni yaya pour embande la première émission au manquer mams vous commencez au manquer pe artiste mususu ouais. Pour moi, la tolérer impolitesse, c'est parce que tu es chroniqueuse. Je ne tolère pas les bêtises. Et dans le quoi, j'ai mal à ça pour que la famille botanique n'a pas que non, on a manqué aîné pour le peu qu'on manqué plus aîné moussous. Nani, même à mon place, monter Naomi, au Bossana, bango kuna ya Bintu, à l'école, la salle de mission, banana kena poto. Le quoi, il y a matalana. Parce que matalana, on va finir la belle poigne. Bato boko bando ko finga bele kaste ndenga ske bongo kasi ya ko ba azala mingi na mutu tel ya ngwala osala ba propos na ye ezo ko engager maman langa na l'autre côté ala bo bimisi la kata buzoba wana bo bisa maman langa la bêtise wala da bêtise te yo kangona po ngala linga buzoba bote na ete so na chebo ekoyoka bo epe eyoka na asi eyoka à se comporter à ta beauté. Et j'ai dit, mais comment est-ce que vous faites pour comparer Ngaï na maman Tila? Entre nous vraiment, entre nous. Elle a l'âge de ma mère, peut-être qu'elle est plus âgée que ma mère. Ma mère, elle a 44. Ah bon? Maman, elle a 79. Donc 44 ou 45 comme ça. Je ne sais pas si vous faites les calculs. 44, hein? Voilà. Parce qu'on imagine, ma mère, peut-être qu'elle est plus âgée que ma mère, tu vois. Parce que mon tour a comparé quoi? Je comprends pas les gens pourquoi. Même quand je pose des trucs genre, si elle a l'équipe innocente, non. Non. Bon, ça, la erreur et ça, en fait, n'a pitié dans le banni. Bon, ça, la erreur. Comparer à ma fille à génération. Parce que peut-être que maman n'a pas fait génération, on va comparer à maman n'a si vous voulez faire la comparaison, bon ça la comparaison a été la couteau un tel bois âge mon koto boza ba âge mon ko asala bouye yo non salon on te na vina après on a non loba oui bon on a raison parce que voilà toi pas génération mais tant que vous trouvez les ba conquérant et génération tout ba conquérante et génération n'a ça sert à rien bah toute génération on basé pourquoi vous comparez là ba on te bon maka world non mais sincèrement moi je me dis que et ça quand même en fait c'est vrai qu'à un moment ça me saoule mais à un moment je me dis oh là là bon mais maman l'écolo c'est bien. Voilà, boyoki nani Luna, nasi manka boyoki Luna ndenga lobi. Donc bazo comparer na niveau moko na mams. Donc ba comparer na niveau moko na mutu ako bota ye. Wa ba popo ya nani o. Donc mams a robota Luna. Et puis alobi sou nini alobi sou que non mams a cause la mukolo ya maman la bango pour ma bango dans 44 ans. Adam moi na 79. Bon, quand on appelle Luna, on saute les moments pas moi moukié. Adapela moi moukié, on sentit que banzoto, banini, mais adapela moi moukié. Mais est-ce que Luna c'était important de dire ça dans cette émission? C'est ça la question. Parce que au fond les branches moro boyé, place moi le bique non bolo barake non si la l'équipe non si na l'équipe mais non. Place quand yo fungoli wana. Bah moi là comme si yo ko intervenir pour la mutu moro boyé. Alors ngana olinga te lomo be yo moko fungoli yango ka lobby na 1 heure na moni BBC sur une pole sur ka nani pose sur nani poi sur une poi a salimba moko analyse et j'ai regardé les commentaires j'ai vu déjà les commentaires comme maman langa alors s'il vous plaît les abampuku tala mutu a lobby yango eza Luna
mutu alobi yango eza Luna. Si faut bofinga Luna. Pour Luna de comparer Mams alobi que Mams a mukola maman na bango et puis Mams ko botaye. D'abord longo la maman na la buzoba ata lobi ke bolobaka o Mams l'équipe batu. Ah lo ba po balobarango. Qui est superstar ata molaka na Lune, ata molaka na Mars, ata molaka na planétaire. Ya netaka mabelete. Balobarango. Mais bofinga nde Luna. Injurez Luna s'il vous plaît. Oh. Luna de moi ma belle. Luna de moi ma belle. Luna 4 jours seulement en Europe. Ok, na biso boy. Boso sali une semaine. So sali un mois. C'est le secrétaire va comédie Robima. En tout cas, Luna salanga appelé ça la Luna chaîne Luna de Paris TV. Luna de Panama. Le quoi est de Panama. Mais parce que la Luna de Panama. Pour un loco beti mam c'est da maman d'abord. Au Canada qui est et Luna mta au Canada qui est ko bingam ko no bima mboko elo mo no beta mero. Kene ba tuna finga ba compara ngana ye ita Luna. Oi mo no ma be. Luna o banga tete non avant yo ba no ba solo mo bazala. Avant yo ba mimika bongo, avant yo ba nan. Ba mimika beya. Ba fani masudi. Et Luna, on va me peser. Donc, avant yo, la princesse Illustar, ba comparer ba ngoko na Mamste. Ba Davina Apua, ba comparer ba na Mamste. Ba comparer Mams na Luna. Et Luna, oza la komoko. Obi yo Luna. Yaya. Oye mbala ya 4 jours ça le bien. En tout cas, ça là bon, c'est pas que je tolère. D'ailleurs, quand le bakebo longo la maman na buzoba. Et à ma loba ya Luna, à lobi na poto parce que maintenant soit que na poto comme à libre ya. A comme à libre. Ce boda besoin ko finga ndeye muto lobi que boko lobi nini ya lobi que Mams am ko maman na bango et puis ba comparer na muto ko botaye. Luna lobi que non, Mams ko botaye. Pour maman na bango, Mams am ko na ye. Et puis ba comparer na Mams parce que la génération na ye. La génération Luna, azana, babi ngoni. Bamo la muto comparer na yete quoi. Et voilà bo finga pour tout monde na ba mukanya baza na génération na ye. Na kotaka ba mukanya ti. Pour na yete suri Davina za da génération Luna, je ne sais pas. Na kotaka ba mukanya ba génération Luna. Peut-être aussi parce que je peux pas dire que la génération na ba Davina. Donc allez injurier. Bo ke ko finga ye et ko sala nga plaisir. Bon le balé bon reprocher ah Luna o keka potoka sikoyo tika biloba loba boyena mais boko teke kastia le ba bongo mutaza simane to yebi boyebi boyeba kaka mutu na mutaza libosa mutu so mutaza sima mutu to yebi mutaza simana ye mutu osale boy to yebi bino boyeba kaka nde boza wala boyeba kaka oh lobi comme belle na lobi comme belle na sepe na Luna makas parce que alongo l'hypothèse obelba que adara moi sa grâce abino no bango tout ba frère nanga et de la grâce et de la ce qu'on ba comme comédien au moins la mtolinga tati donc Luna boudé ba mibali to ba comédien baza ba yaya Luna lo lendo mama baza ba yaya Luna mais c'est bien oyesima ba te belé mokebe poto ya libela en tout cas ça lui bien makasi maman na sepe no makasi. Oui, si on te belé, mon kébé poté à Vabatu. En tout cas, la CP, tu es une fille courageuse dans ma sungio, mais seulement il y a des aux à la couna na poto. Parce que 4 jours après mon bêtise sur le bloc, avec ça un moto comme au bangao. N'est-ce que la comme au bang à la ngayo? Pour comme on va boyer, au fan libre, dès que comme que oh, batumsu maman c'est là bolamu, babalou qui est là. Pour na ba pièce tu ba bloc à libanda, place au jouer belé que le kabela rezate. Place où yo jouer trop que le kabela rezate. Alors on a comme banga. Na ko banga ke non tango ko makuna poto ngo ya bino o balukela pe nga mama. Pour la revoir tela beto maboko bravo ndengo manquer Mams bo nga la beto maboko te non ça nga ngote. Non ça nga ngote na lo bango j'ai ma ibele nazali oui naza j'ai ma conne na pesa tendance na ngai po na bona ko za hypocrite. Mais ça ne me permet pas par mon éducation la veine singa X to Y non je ne le ferai pas. C'est ça mon éducation. C'est ma base, linga la ko takene plus de batu o ba finga mama langa. Ndenge pedula na benga ko mama langa kabaka. Be nga mebe mama langa da big boy.
na ko s'attaquer na ba comédie na ba chroniqueur ba chroniqueuse mais là s'attaquer na Yina là s'attaquer na Mams na s'attaquer na Mupesha là s'attaquer na Badina Chou non ça ngoti en tout cas vraiment je ne le ferai pas na habité donc ouais en tout cas ça la ngoti. L'autre chapitre que je voulais parler awa et là par rapport à Pamela o ba benga la Shekola na Karine Mokonzi dans le bac ba guerre na bino ezara ya bino mo privé o tianga tembe ça dire quoi boza ba confirme o boye oyo par exemple na moni kuna la baronne a limité ba toucher na artiste na effet rigolo par rapport ba mbongo ba soi disant je ne maîtrise pas trop ale mbala moko à côté li par rapport ninga Shekola do singa Laurent comme ko chrétien ba blo mo boye ezongi si siko Karine Mokonzi na guerre na Pamela. Donc ça veut dire dans le bac non mais ba ki camarade au bosala la bakim o moni ndenge yo Pamela ba na ko betela ka Karine porte na 8h yo ko dona ko ba 8h te ba 7h atongo o yebo bosala émission na Karine Mokonzi o yeba ozo yebati ko ba biloko wala nyonso tout ba opportunité o la baronne a pesa ko na vie fallait pas pesa ko ya o mona ko ba msumto bien j'ai mala ya mbona émission la journée habité na trop prise parce que non mona ke ato ya sali bongo lobi nango o balukilanga. La baronne a passé une opportunité belé pour oya bakaya pour comment oyo koma lelo. À l'époque OK les poto. Mais lelo boye, donc ça va voice mo boye e Karine na mutu nyonso toute la vie abonde la mobile net ngala bonde la ka mobile nanga makasi. Chéri nanga so na tort na bonde la ka. Na mikiti saka parce que moi c'est faut dans la soumise. Soumise la ka ndaka libala te so na chéri no mo que la sema pardon chéri, pardon bébé. Et la rabongo. Dans le quoi Karine a sengaka nani na pardon comme nani. A sengaka mutu na pardon sur petit tigre. Bilo botikala ka na audio na mobile zoba le quoi tigre abimisa na internet abilo bozwa ngo comme ko tongo le quoi point de faiblesse. Et bongo yo oyo do le la bolingo ya botamba. Botamba benga ko chérie botamba za tendre te boyina bo. O suki pesu na botamba ti le quoi kimosinjo. Nzoka nde ozambanda pe ya fivette. Donc papa ya bana ya fivette. Yo obimani na poto mais pourtant oyebi pour na Kinshasa abona ko sola bien oyebi mobali wana to komi na poto oyo ko bimesko oyebi sanga na yo na Karine naza propre po Karine mkomota sa mutuma mosinjo Karine mkomota akena ba ake poto ba bimina mbaso belé non bibela Karine to bimana bango ba yeba to yeba bango ba dondi mutu dikosi ba tigre lokola lion ba di to yebi mibali na bango mibali to bimana bango mais yo so Karine o mutu mwa bimana mutu boyo na sima choko obimi nae sko bo diembe na sima kombo ya ferete bo sa ba guerre le kitoko mais bo bola tango disco artiste te pondere ngalo be na ya lelo mina ko na ko soutenir Belvi abenga na téléphone te que Jemima Ibele ya comment ko défendre nga benga nga te ndela ba ke la comment kana contre maîtresse vibrateur abenga nga te ngamo na kena na kuta na bureau na bureau na comment travailler n'était que presse dans ndenge biso ba chroniqueuse to ya ka ba mise mota benga mutu ko ba grand collectif ba presse tout ba travailler na bango la mona mise moko ta benga comédien presse mo ya travailler nanga to ya ka ba propre grain na biso alors ce qu'on a la promotion mo be de la stade so on a papa intérêt ba moi 1 franc ya bossa on est bossa attends mutu nga de le pesa non souta po boza ba impoli boza mal éduqué et là ba bino nyoso ba mal éduqué ba impoli oh et là yo tika te finga te ba mama bo ba ta faire bo tika te ba finga bino ne bo finga ba ta faire bino bo finga ba ta faire au moins mtu a commencé à émission ko finga ko finga tresse net yampaka o finga tresse parce que on a téléphone qui toroté téléphone comme la première batterie ko pona yo moi le bon promotion o sala qui va sur le téléphone pour que o sala ngo so ba o côté la ngo o sola nango ce qu'on appelle ça bongo o leke o zata mo ba appui moko bo ba ngoni appui o zala mo ba appui moko bo ndena boy appui na ngai ezanani na ngala coopérative sous na bera de presse des amunda sunga na coopérative sous na ayada dangwa bana ezaka bongo mais ça qu'on peut se bon relation elle quoi oui ranson après ça mais ce n'est pas ça non après ça relation mo o diembe ka na relation na ngamutu nanga berado ngamutu nanga Claude Lukweba kweno ngamutu nanga bo olia na sima ya faire mais na pas Claude ezaka bongo bo kata misa ko talibo na poste na biso pour atangeli non
mais akopeso relation ok ata ya zangi apeso musique ndingo ye wana azwi mutu keza pona faire te eza mutu ya faire nda moni ke petit na so pena sai musamu makasi na récompenser atie mutuka na nzela na ndenge ya wani na kana la faire sko bino babuzoba na bino kibombanda na yo on comme sous do bosali soni yango to na tele analyse à demain bravo na bidame pour une fois na nzimi yo bravo donc makamutu esalema na stade ndenge stade etonda ki makamutu boye ko kundango na buzoba moko be bapesi mbongo te mutu ba meli mbongo bola sanga papier nini oyo Laura Tanasa a signé ki boye ke na zui na maboko ya faire gola sous $5,000 pour la presse à l'esco Laura Tanasa akabole binote bola sanga exact la Jemima Ibende na kota ba pesa obulu ba golo ebele bokota ate ba chroniqueur bo defana affaire tanga la kota ba place obulu bokota ate et puis na sola ba obulu timo kufa bo sola ba on pété mais la yaka koloba ngote na te parce que na lingana za la net na kota musique na za ni gauloise ni warrior ni spirituel pour na za langa libre kota ba comédien pesa na position oui mais kota la mission na langa libre yango mona ngamsu na lobate so pena mutu mayele o sola la bata faire o benga avo finga Laura Tanasa allo ndeni ni masolongo ndeni ata mukebi mite pa ponde to lobela ki ebika ata moi 2 ata moi 3 ça me ça te bimi na no te te msusu boyebote ozela msusu boyebote basola yo bo bengi te directement comme quoi accuser Laura Tanasa yebta ki chargé à presse à kimi na mukolo moko be ya mo be okela ba 60 mukolo ngaba mkolonsa ba na musique ebele wande boza boko mokani na nzela boyebinga ngaso na lobby ko na lobaka mabe kana manette na ngalo temlo mal à l'aise alors Pamela la Karine ba guerre na bosala ngo ya bino moko boko diemela comme asima faire parce que eza ko bo sali nde faire rigola elle ko bo sali faire rigola eza yo yam paka so do finga elo moko bo tiango la mutu na bino guerre mote ko leka abata ba warrior entre le côté le mela moino ba benga nani moino ya Alexis ba ne côté le mela Alexis ba demer ba ne ba comme côté le mela Alexis Ken Piana aye afingi Alexis bon l'accent place nini oyo Ken Piana akotaki na ba profondeur manga comme ko finga nani okay no demer yo obimaka na mutu tel boso ki coloquer so na tanga ba kombo yo ndongo ta bongo ba bimi na yo monongo na puis boy biloko abongo yango nde ebebisaka image ya orchestre donc yampaka walo kwa Ken Piana ofinga demer ma okota bureau ya faire na bureau ya fali na kati yo pe ozo déplorer mais ozo finga Tracy o azali proche yebisanga yo soutien ni na vie à faire tu as déjà fait quoi ozo de loni so da besoin téléphone senga téléphone ba kopesa o comment bisanga pour ni boga ko revendiquer ba mbongo te pour ni ba gouver ba ko revendiquer te pour ni ba nasi ba ko revendiquer ba ngonde ba besoin mbongo te ba hérité ibula ba frappe ba ne comprendre que ba balinga affaire ya solo na ninga presse c'est que da bango bino ba so de ba golo so libérer so ni bolinga affaire ta so bolinga affaire makambo bo sa ngote bobi que artiste avec une assez a tombe mi par rapport à stade mais bo pousser artiste likolo bo so les promotions ya bien okuna kibombanda okuna boy alipameshe pamela shekole ko makena obimala mobali papa ya bana ya Fivette oyebaka kimosinjo na ba comédien longo comme si na ba chroniqueuse Pamela selo ki fierté no ki mobali ya ki bo mwasi lukana mobali moko pena affiché officiellement ne Karine Evi a affiché ndenge Evi abala Karine lelo ba nga ba sa pe religieux ako ba ko pe na bana mi bale officiellement babala ye ole ke no botamba asakana na yo azako loka ba prema ngondo donc pe ka tiozeni tabinga mutu na ngamo doka ya na linga mo benazala mo calme po ma tête fonctionne la linga pena esa langa moi genre donc je tends vers la fin de cette émission mais na rolinga na yeba so na comme la minute combien voilà donc voilà donc pour na bande na cité na émission langa donc la vente qui deux sujets o ezaki mingi makasi na ko lobela mamba Luna et puis na ko lobela makamu ya Pamela Shekola sœur nanga Marlène Kasanga yo na ko tamite parce que bolingo no ndela nga ko mingi le kamo likolo na place bo sa mambo sala na bo contacter bureau
boye ba vraie information ya faux pour nga ko loba na parce que la personne amabilité te ya ko loba so permettant que ya ko loba na loba ka moko poa la lobby yo les sable place bino bo suka place o nga la banda pour la kota ka penza ah j'ai mis la force tranquille quoi ka muchopi na odusola ka you ah ngami mangoro bebe ya presse buko la suka bo comprendre bo j'ai o ya zala nani attends la voyage wa j'ai dans la mystique moi non kota la place au bo ka moi tozo aka mingi ba tu vidéo bi kepo e mona na te po na ouais ibika ça la mami donc na bisa bino ba to bolinga biso ba internautes ba to bodana tendance ya ba cook initi bo finga mère initi bo finga bela o aza problème ni bo moni ke luna le mabe loba na luna azaka pe impolite moi la batu ako expliquer yo ndenge nini alobeli yango mais na ko ninga yango te ke ndenga bandi ko manquer mams pour le pas ko manquer pe ya Nicole Bakata le pas ko ke no moni ngande na abo na ye ki na na sai kata mu kepe na bimbo kana na voyager liboso ba bate ba umi na théâtre ako na buka bande ko ba ya msu ya théâtre ya mo na ko expliquer que non luna tikelo ko lingo banda wana donc mams a muninga na ote mams a mukolo le kolo bi ka mukolo mama abino ko bota yo to ko tuna age mams ngai fona tune ça comme dans la 50 ans pour même ça comme appelle la siècle to tuna non soka comme na age ni na yebi na age na malam te donc c'est un peu de faire la chose pour que elles aient vraiment bien voilà merci beaucoup nous pour tali j'ai maïbele bota la face à face très bien beau consommer sans modération et au ça là vraiment plaisir hein donc bato nga j'ai maïbele na linga bilo moi trop na kakabilo moi koleka donc zabalola abatela bino courage à maman et puis la kuna na prison na ki ba linga ba lukelo liberté provisoire na ba sungo zo ngata après un mois sur la liberté provisoire au bimana yo donc la place à passer en tout cas batnous podo bela nzambe asunga bino beaucoup fait ba mes condoléances bo fêter ba anniversaire ba joyeux anniversaire na bino voilà c'était Gemma Ibé le gros de la presse congolaise de la fille qui dérange na yebi ke oyo so ba te bele so sûr ya mais là ma malili ma casse qui tue mon thème so ko raté mais là moi qui ça estomac moi malox moi fossaliser pas mon thème qui so que attention lia moi mungwa pour oser un peu moi lesquels je salue Karine Mokondi la baronne mon thème Evi qui coule maman Henrietta les 18 Henrietta aussi une année eh bébé donc quand tu date tango les 18 yango to sala fête tango botamaka to sala fête sko ina to sala fête te la Chine to fête te pour la ina mwana arrêtez une année bientôt to fête tala makola arrêta ka lokwa maman leki la bon jema arrêta akolo etonda lokwa maman leki jema voilà félicitations à la baronne pour battre les mois nza pas battre les mois bientôt ina to fête tango Pamela ko finga faire la loyengete faites attention ça bagarre on a Karine Dengo sala ngona makamna bino erreur Karine pas fula ko internet pas obanda ko yamba yango no obima Pamela et puis tika mobala batu ya fivette tika mosindo ata ba botale ba kabole mais ah papa mwana en tout cas luka mobali ya yo moko sala pe moi que déposer na yo voilà tout est bien qui finit bien merci beaucoup à Exode Mikebi pour na image merci beaucoup à FM 4 Fabos. Merci beaucoup à Mamie Tadine de mon cœur, de moi-même. Maman Hortense de moi-même. Maman Mariam, salam, depuis la Suisse. Mamie Sola, depuis la Suisse. Voilà, la membre. Et voilà, la membre. Maman Josepha Chako. Maman Josepha Chako. On a la membre. Moi, l'autre pour la Inana Henrietta. Et ça, biso bien. To moi koka kaka to melika moi koka kaka moi lobo kaka arrêta kaka inane kaka ko to bandeli kamango depuis na zemi moi la bota mi to sala ka fête bon on a ina to sala fête té en tout cas moi loko ça la biso vraiment plaisir voilà merci beaucoup à vous tous pour telle biso je vous dis au revoir bye bye. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo
okozwa information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.